Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Président Massoum azolinga Dadi en vie. Et si Dadi azaki na bomo, abana olinga Massoum te, bitumba ezala. Dadi di Kambala azaki na pakusiko abana ko défendre nde pakusiko abana défendre nde PCD. Dadi di Kambala, il est aussi parmi des comédiens qui parlent la vérité. Aza président comédien ça. Non, aza président TPC, il faut ba congolais ba kapata le loke aza la président ba comédien cinéaste nyonso te poso azaki président ba comédien cinéaste nyonso. Mais ngai pe nazaka membre ya association wa. Ngai na sali mama Olive nini. Na miso anzambe ngai na sali mama Olive nini. Bafuka melaka moto te. Ngai na sali mama Olive nini. Bana poto. Parce que na lati photo ya maman Denise, na tina na lata photo ya maman Denise. C'était pas maman Olive na kingakati. Alobi soutenir maman Denise neko soutenir inga. Bon, mabe ninga na sali. PPRD babengana mo na ko zote. Babengana yo. Babengana na PPRD. Bongo siko na komi mandefu bwepwane. Nga na lata ka maputa pourquoi na komi mandefu. Talaka moto lokwa Joseph Kabila Kabang. Na maman Olive bayi bisanga na trahir bango. Webi ke salanga passe. Ezaki nene babi yo trahir. Moto o ya diaboliser ngai pour na koma na vie ya mabebo o nazana ko mériter lelo na politique ya Kabila na président Félix. Na ebiso muta trahir ngai ezali président Massoum de Brende ya mibale eza esobe esobe pa le kaka na bateliza loba mabe pona ngai ndenge ni ozo manquer Massoum. Pourquoi nga na manquer Massoum te Massoum ebisanga tala o trahir maman Olive o lati sous photo ya maman Denise na hôpital ya Ngaliema e wana tokenga na chaka Congo pona kotala collègue na biso président Mondweri après na papa Elombe bango misato nde bango nde basangani pona bango nde balobi bakosisa carrière nanga ngai nazaka na sima ya Massoum na photo ya Kabila o wana eza na cas de politique mais atika kwa associer ba comédien il a postulé 2 fois 15 jours à sakisa ba comédien pona yebisa bango que je suis votre président bo soutenir na député pona défendre ba cause na biso na parlement aucun jour. Ce sont des hypocrites. Na poussani wana président Massoum bengana lokola nyama. Albi longwa kuna imbécile moko boye. En plus otanga te il était yoko ko banani. Parce que le logo ka te bo mamoto singa ta ba pardon. En tout cas bango basalinga mabe. Soki ngai na kolimbisa bango. Il faut basenga pardon. Nana yene Massoum ne ba finga bolole na tanga te nyama. C'est donc Elombe c'est une hypocrite. Ah bon? Na bisio. Elombe portait le polo de Palou. Il parlait de Kizenga, de Kabila. Et quand je parle ça, et on en a manqué. Oh, mais il faut que les Congolais savent ce qui se passe au pays. Parce que Lombe, il postule chaque fois, il a posté 2 fois na Bandundu, même Papa Massoum. Pourquoi? Parce que bah associé à bisoté. Malheureux. Oh. Au monde même et pas ya maman Denise ngaka mutu na memi artiste comédien. OK, na memi bango yondo ko yeba te monsieur le journaliste. Au monde soki na memi bango te au monde et pas maman Denise kuna ngai nde moto na lataki photo ya maman Denise. OK, babengi ngai te parce que ba diaboliser nga babengana na PPRD et pas ya secrétaire général à PPRD autobing SP. Donc yenda pesa ki consigne na kota esute parce que nga na lati bilamba IDPS. Mais nga na lati ki bilamba ya matanga ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba tata mokonza mboka. Dernière neige mais lorsque on mona ke moi Los Angeles nous ça comme on pembe na maman l'autant au sala esute ba mona osute et ça la ronde ni. Bon et ça la nga passe. À l'époque secrétaire général Obemina Kunjala Nzoko. En tant que secrétaire ya AMP avant comme même président de l'Assemblée nationale qui a mobilisé des comédiens pour que Bayamba Obemina Kunjala Nzoko na collège Boboto. C'était à Los Angeles, c'était pas Massoum de Brende. Aujourd'hui tout le monde parle de maman Olive de Joseph Kabila Kabang. Est-ce qu'à l'époque Elombe parlait de Kabila? Elombe il était de Palou. C'est un grand politicien mais il est toujours apolitique. Quand il est avec des comédiens apolitiques, mais en dehors de ça à ça la politique na Palou, à ça la qualité na Palou, il postule au nom de Palou. Na utaki ko bimisa ba photo nyos depuis 60 bana poto jusqu'à aujourd'hui. Bozo mona association moko boye botami ezui ba photo nga na sangisaki. Ditanzwe ba comme o mona ba photo moko ya ba première dame qui a pris cette idée. C'est moi mais comme Congolais lingaka ko bundisa idée malamu au monde bato musu babimi bazu ba photo wana balakisi ba musu bakepa maman Denise pour distinguer première dame pour appeler ça bango mbongo pour balakisa ke bango ne bato ba c'est moi initiateur de ça il y a un moment que yo déjà pardon je sais que bandinga balia papa moto alia mbongo ya Congo na théâtre ya Congo le papa Massoum allait depuis Mobutu cabinet cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois.
nzambe ya loposo okomaki na poso lokola ya nyama lokola ya nkewa lokese to mpe ngando Docteur Guilain le bourgeois azozongisa poso na o neti na filme. Pour être belle et naturelle, c'est quand t'es Guilain le bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano, ta ya android, ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Docteur Guilain le bourgeois pour voir l'opposition. Pour vivre parce que pour les avoir besoin de place dans mon quoi. Pour prendre ma peine d'aboté. On y va peine d'aboté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Docteur Guilain le bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balani ya Kevin et Panda Lekichu, autrement dit le mannequin de Kinshasa, vous pensez Sango ya Solo. Donc ça a toujours boulot, net au message toujours comme ça là, à recevoir Sabino, surtout ba maman, oyo batala rabiso à nakati ya Congo, Liziba TV, oyo basepela la Moussa, Nabiso batala vraiment chaîne, Nabiso o chaîne Kitoko, oyo sepela sera partout dans le monde entier, ba val sera ba chara ba message na bango, ba chara ba téléphone, ba ko landara toujours Congo Liziba. Yango te dans une séance quand il y a ba vérité malgré dans la matanga. Tokolela ba tuna biso ba kufi lokola ya dadi kitambala tozokolela tokolela pe Evin Kamo Lopez moko ya biso mopanzi sango toujours na mawa to lelo la soki so mutaza célèbre ebani ekomaka déjà événement pour trouver na mabe na mabele te to tika musala te to zalaka wana pour on passer grave un message comme ça là toujours Moussa Nabiso. Merci vraiment à ba fan tout na ba tout balanda ngai ba tout ba sepela na ko ba vie na ngai ba ya papier le roi la carte illimitée formule ya suka José Ndombe Chauman premier ministre Junior Moussoukou prêtre na bosanité HPR do na PC bambote ba bi mes connaissances na ba comédien tout ya monde entier ba tu ko perdre ya bango ndeko dadi na sana moko na bango yeyo je te bien comme là n'a plus la vérité parce que mamozo maming awa lokola ba ningani ba artiste lokola ba comédie ba zoka na considération lokola ba zoko mankaka etro lokola ba zoye ba valeur na été lokola marambeza rebelle ya été biso Congo les bato kité ti a si kaza la mingi na bureau na pembeni awa na fikine to ko soane moi muke quelques minutes ko to ba makamuni ezoleka entre bango na bango ba artiste comédien. Bonjour maman Losani. Le Ketu, le Ketu et Kevin, Kevin et Panda. Oui. Donc les millions de tous les journalistes de télévision en ligne. Donc na sepelaka vraiment na yo na musika na ndingo sala musana. Merci. Mbote na balando nyonso bazai ko landangai. Je réponds au nom de Bayolo Boladja Marius. Votre humble serviteur, artiste et comédien, cinéaste congolais, au nom de Mama Anousanzo, la première dame d'Afrique. Merci le Ketu, Nazali wana pour nous répondre, on a mis tout nayo. Mes condoléances. Merci à vous aussi, mes condoléances, parce que corps artistique, corps journalistique, il y a problème. Parce que Maman Nangai, Oyo Abande Peko Yambabiso, Kano Lopez, famille éprouvée à maman Everine Kano Lopez na pesi binombo te mes condoléances botika nzambe te nzambe azana bino pe famille éprouvée na biso ya dadi kitambala oyo atika biso oyo pe toza wana toujours na noir répondre à honorer mémoire na bango na bi ke to ko ensemble hein toujours ba bi ke to ensemble et biso na nous yo na dadi vous avez inondé maman Los Angeles vous avez peut-être passer un bon moment na dadi. Dadi Kitambala, d'abord c'est un artiste comédien comme moi, c'est mon collègue. Nazako Betele, bravo. Dadi Kitambala, na musala munene usali na mboka na biso pour na ko éduquer société na biso, pe ko encourager pe biso musu pour moni ba Dadi Kitambala baza parmi ba aîné. Ozomona hein, l'ancienneté
je suis reconnaissant. Et j'ai eu chance vraiment de jouer pour mon Nazali révolutionnaire en tant que nationaliste. Nazali na passion ya Congo et le bas Joseph Kabila Kabang et Tata démocratie. Sénateur en vie que j'ai salé en Paza, le pou de première dame honoraire, maman Olive Lembe Kabila, Otobenga Kana Kombo à la mère des opprimés, dans Pesembot et maman Nassif Anarora. Donc, ndeko nangai, Dadi Kitambala azali moko ya ba comédie ba défendre ngai na courage nzamba pesa inga na bolingo nzamba pesa nga po na théâtre mboka na biso parce que oyebi que parmi les artistes et comédiens cinéastes congolais mboka na biso oyo a défendre théâtre lokola ngai na milieu politique azate mais owana ils a koloba matin ils a koloba makao ils ali ya ba intérêt moko personnel na ba futilité o ils ali ata na importance c'était na vie na biso Dadi Kitambala azali moko oyo to sali na ye mingi na kati ya pakosiko. Il faut que bana Congo, bana Kinshasa, surtout la diaspora, na biso, na kati États-Unis, na France, na Belgique, na Allemagne, na Suisse, na Londres, na Chine. C'est Anosanjo qui parle. C'est moi qui est révolutionnaire au sein de la culture congolaise ici. Oh, même quand na théâtre, mais na favoriser les artistes et tout en général. Maman Irène Mukabila, ebi makamboto sala pour soutenir la démocratie à travers le président honoraire Joseph Kabila Kabang. Et donc, papa, c'est mon ami. Oh, to bundi ensemble, to sali action amine na PPRD parce que ngai batika ko benga comédien ba comme ça nga politicien. Au contraire na politicien te na baneka ko œuvrer na PPRD parce que yango des ala qui ezali parti et restaurer démocratie na mboka na biso. Avec UDPS aussi parce que UDPS peut bundi de démocratie. Oh, to ko saluer mémoire ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tata ya Mokonzamboka to benga héros national bisika molimo na ezai pe malakimia. C'est ça donc c'est ça. Ouais, c'est ça, maman Los Angeles, oh, bien sûr, mingi, vous avez trop, puis nia, honoraire maman Olive Lembe, partout, bisika Rosala, tout le monde, maman Los Angeles, Ozana, maman Oliva Kende Goma, maman Los Angeles, Ozana, maman Oliva Kende Wapi, Mboka, oh, mingi, mika, biso ya Congo, awa, Yozalawana. Mais tu évites, qu'est-ce qui passe, tu es batou naranga. Maman nazara lokola maman balosombo wana basala rôle moko boye amona na sauter akenda azala sauter plus biloko lelo maman zo sala mingi na ba comédien o soulever que oza parmi moto yo okotisa ko ba comédien na kati mamba politique a PPRD na kati ya gouvernement ba vraiment reconnaître ba comédien à travers na yo siko lelo kozanga yo comment on a eu le sous-sauté expliquer nos diaspora na biso na bato parce que pour te rechercher ba photo na ndé ojo aka bongo pour distra ba comprendre que ça yo de tout ça na comment on a sauté et ça non ni expliquer nos bana monde parce que tout ce qui ngakati na peut-être partout na parmi bato qui ngakati mais maman le seigneur tala na monioté maman qui na ba goma boy yo osata sala boy zaki yo so simi photo maman on repousse à l'antenne. On te nyonso ba comédie ba repousse à maman Los Angeles. Respect zo ki omona on na musika zo omona. Moi yo za pe bossa campagne mo yo Los Angeles ali bosso wana. Mais expliquer na no biso eloko nini eza na kati wana. Bon, ezali d'abord ezali mboka na biso ezotambola na diabolisation. Mboka na biso ezotambola na ba toyo balingi ko salir ba valeur. Ça dit que soki ozali kaka étoile. Et bon, tout le monde n'a pas cité ma BPT parce que la Bible, il y a un mot qui est bundisa biso mais bakolonga bisoté. Oui. Ndenge bazoko bundisa kapé Joseph Kabila Kabang. Oh, il a restauré la démocratie, oh yo papa qui s'est quitté Bundela, premier président honoraire vivant. A tiki pouvoir na 49 ans. Paix militaire de formation, c'est ex-major général Joseph Kabila Kabang. Le pou de maman Olive Lembe Kabila, maman Nassif Anarora. Oui, bien que naza victime, na kata théâtre, pe na politique. Parce que le jour que, et pour répondre aux questions, mokolo yo tata ya Mokonzamboka Koufi. Président Nabiso Eli, on a zoopé Sambote, mais c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme du changement, l'homme de gratuité. C'est le premier président congolais où il y a Pessi, le Boko, na président sortant Joseph Kabila Kabang, alternance, le 24 janvier 2019. Moi j'étais là, j'ai participé dans cette histoire historique, parce qu'il faut battre l'histoire dans la classe.
que ce soit l'homme à la guerre, la guerre froide politique, c'est la politique, parce que nous sommes politicien pour que tu mais nous avons le droit de parler ce qui concerne l'histoire. Parce qu'un artiste, c'est un éducateur de masse. Et ce qu'on a, ce n'est pas dit parce que je n'ai pas une qualité académique ou parce que j'ai trahi. Bon, on a trahi le président Honoré Nanine. Na PPRD, na une qualité nini. J'étais seulement un artiste qui soutenu Mokonzamboka na parti na ye. Et na moment où yesika Mokonzamboka ebisi biso ke to soutenu le président Eli. Bon, na moment où on a tapé ma poutre IDPS parce que cash na FCC comme eloko moko. Et comme trahison na PPRD babo kisinga balobité yo trahir. Bon, je savais pas, c'est ça la politique. Na kuiko pesa bango torte PPRD babengana ngo na kosa ote babengana yo babengana na PPRD bongo siko na komi mandefu bwepane ngai na lata kama puta pourquoi na komi mandefu talaka moto lokwa Joseph Kabila Kabang na mama Olive Bayi bisanga na trahir bango webi ke salanga passe ti le longai mosna bana bazoko nyokama pour la famille politique na mama Olive taloba bongo mama Olive bato innocent Joseph Kabila Kabang innocent ezakaka oui, que na l'époque à Kabila, le bac a même 15 personnes. Chef de l'État a même difficulté. Parce qu'entre cash et FCC, aux hommes, on a comédie, au contraire, on a une distraction. Kabila Fandiwana, il est le seul président congolais qui a investi dans le Congo. Moi, Mouké Azouaki n'a pouvoir investir dans le Congo. Et bien, la société, ils ont Kabila. Il n'a pas investi ailleurs, c'est ça au monde, Bitumbayen, Américain, Français. Ça cause de ça même, Bitumbayen, Yaoundé, Babunsaki, Moussé Kabila. Parce que Moussé Kabila est nationaliste à Congo, il fallait que Congo balobi tête, on a un intérêt, on a collaborateur, on a biso bateau, on a pouvoir. Au contraire, Moussé Kabila, c'était pas comme ça. Ce que Bongo, en tout cas, je regrette, il fallait service national. C'est comme ça, Monaki, Bana Congo, Bana cantine partout. Parce que moi, je parle de l'histoire du pays. Donc, moi, je n'ai pas trahi Joseph Kabila Kabang, là où ils sont, avec son épouse, on a Pessi Bangombot, puis on peut trahir Congo, ceux qui ont trahi Congo, ils ont trahi le commandant suprême et l'armée de la police nationale, son excellent président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, Bangounyo Sowana, Baza, Bakonzi Mboka, Bato, Baservi Mboka. Mokonzi Mboka sorta sur Vakimboka. L'élo, tu as le président Félix, n'a distingué première dame, Maman Denise Yankiro Kisekedi, la première conseillère du chef de l'État. Yo solo belaka Maman Olive Lobby ayambaki ba comédien ayambinga été pardon to komana olikamo lobi ke okomaki déjà ba bengana na PPRD batuni na ba gérer PPRD ba bengana na PPRD donc ba bengana na PPRD et pas il y a secrétaire général à PPRD autobing SP donc yenda pesa ki consigne na kota isute parce que ngana lati bilamba IDPS mais ngana lata ki bilamba ya matanga ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba tata Mokonzamboka. Donc ça veut dire que IDPS est parti, PPRD est parti, jamais n'a pas de bilamba. Au contraire, ce n'est pas ça comme moi en tant qu'artiste, j'ai un esprit dans la visibilité et le pouvoir. Parce que PPRD et IDPS est là comme on Mokonzamboka sorta Joseph Kabila Kabang et na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bino landaki Mokonzamboka te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ngani babi ke yo trahir PPRD, yo trahir maman Joseph Kabila. Na trahir maman Olive na papa Joseph Kabila. Ba proche wala premier na maman ou ko yeba na sali nini likambo. Bon, ko tuna maman ezaka ne to sola boy. Maman ye moko na ebi ke msusu alandaka pe ba réseaux sociaux, alandaka pe Congo pe Liziba. Maman ngai na ko trahir yo na likambo nini. Maman Olive. Yonde moto yebani singai, yonde moto pesinga valeur na théâtre à Congo, ngai na yebanaki na ngate, puis en plus na kata théâtre à Congo to mona ki ata artiste comédien moko te, ndenge lelo to ko mona ba saise batongi mapango, ba maman mbalo so dépasse ba théâtre mboko. Asa ina ka lokate, mais lelo azana ndako. Yandi mosa azana ndako muyombe gosa sombi, seisa sombi, esoba sombi. Ezali par grâce à Maman Olive. Parce que Maman Olive est razar qui n'a pouvoir à soi qui biso loko la banana ye. Bon, na moment où yonga na bimi traître. Bon, siko vi nangeza wapi. Comment te kinga na kufi nanga. Atane na olo babo mais na lete depuis tongo. Po mutabane ko sunga ngai au sunga ngai sute. Po ba diaboliser nga. Eza entre bino ba artiste comédien tout. Message tika mona ki bon soki na tangi li kombo ya SP Emmanuel Ramazan Shadari ezaka po na tanga mais quelque part po au monde bato ba bengana nga ezali la police na kata part parce que makambo tolo beza profond pe za via bato
po esika ngai nazomona pasi bana nanga mpe mamona pasi mpe baartiste ebele oyo baza mpe na besoin basoutenir Mama Olive, basoutenir mpe Joseph Kabila Kabange na baaction na bango baza ebele ou bien basoutenir président Félix Tshisekedi Tshilombo ou bien Maman Denise baza ebele mais comme teni ngai naza étouffé baobundisa nga parce que j'ai une capacité, j'ai une intelligence supérieure, j'ai une sagesse dotée par Dieu. C'est comme ça, immoralité des autres à place. Bateau bana jalousie bao baza atana idée mon côté pour na bateau baza wana parce qu'ils sont faits de carrière, ils sont de qualité académique, ils sont de renommée. Au contraire, participation na bango na politique à Congo ça nul. Et c'est comme ça mon que ngai sika na kenda qui n'a pas perdu parce que na yebi que c'est parti ya mokonzi nanga na kei mais na monde la police bengani ngala oh police oyo bato batie police eza SP bon police yo nous avons la consigne na qui donne l'ordre ici c'est SP Chadal donc représentant ya mokonzi mboka sorta Joseph Kabila Kabange donc nga nazaki désolé yango mona olobake ngai na tika trahir raicité na tika pe ko trahir riete pe na ko soutenaka toujours Kabila na instruction na ko soutenaka toujours président Fati ndenge rais alobaki il faut te soutenir parce que yenda za président mboka to zala to landa biloba lobate to yoka biyoka yokate mboka na biso eza ya biso Congo RDC za Congo liziba ezali na biloko nyonso ya mokili na biloko nyonso sko taba bengana na PPRD ndepe mama pe ozomona yango pe zoya sauter. Non, au moins Maman Olive azali ex-première dame. Azali na cabinet na ye. Bon, na kata cabinet wana chaque fois oyoka même esika bokene na kingakati. Okendaki te parce que tu es journaliste. En plus les journalistes yo sont bozaki na kingakati kuna ce n'est pas tous les journalistes ne bazaki na kingakati. Donc so okene kingakati parce que ozaki choisi, ozaki invité. Et ce n'est pas aussi première fois ba bengi biso na kingakati. Kingakati soki na ke muke na ko kende 4 fois. Mais ce qui lobby n'a qu'un qui ça dit babenga ingate ça dit que Maman Olive alobaka mutu na mutu ana mon colonaye je me rappelle 2010 le 10 octobre na Bukavu j'étais parmi des comédiens oyo bazalaki choisi na invitation il y a distingué première dame à l'époque Maman Olive Lembe Kabila ex première dame excusez na Bukavu to kendaki pona ko marché marche moko pona ko dénoncer viol fait à la femme. Nous étions 40 pays représentés, mais marraine ya marche on ezaki Maman Olive. Ba pona qui province à Bukavu parce que kuna ne ba viola basi mingi. Mais parmi ba comédien tous ezaki papa Ngalufar, papa Kadombo, papa Mbali Osombo, mama Bipendo, mama Chako, Yandi Mos Ngai na mama Epela. Tous ezaki oui comédien. Mais c'est OK, mais les mêmes personnes comportement ba affichaki et ça là qui bien té Maman Olive alobaki na biso alobi ce n'est pas vous seulement les comédiens après vous il y a d'autres comédiens les ngonga na bino ngonga mususu ya baninga pe kozala afficher ndeti nini oyo c'est ça qui maman non toujours ka pona ko critiquer ngai ba critiquer ngai makati lelo bazo mona ki mokolo to sala makambo to koma wana est-ce que so ba critiquer ko ndeni ntombo ezali ba lobi nga na za artiste comédien tenga na animateur à PPRD je suis un animateur politique nazali ça dit que quand tu es un comédien tu peux pas parler du pays au contraire bango ne baza ba politicien bazo postuler awa on a mis sa présence à maman balo mambwana non bazo loba nanga mais sika bazo loba nanga kasi tozali donc tozali organisé na cabinet maman mais ba loba na yo na zolo ba no plus bon donc isaki mingi président Kadiombo Ngalufa donc si ba comme na niveau loba nanga ke yo ko rôle moko te parce que to mo rôle to peut parce que d'abord aux autres ça les a trop professionnel trop scientifique yo ko jouer au contraire ngai na za acteur oyo na jouer ba rôle nyoso na ko jouer ndenge na za boye po ndenge na za wande to sa mission na jouer oyo kasi théâtre ngoni no ba sala ko ngana ko sala te dans même temps maputo ngana lataka na maquillage ngana tia wana eza ba maquillage mo professionnel eza local te ndenge maman ba lo sombatsa donc eza nyoso wana eza ka ko sali moto il faut ngana za sali nazala négliger naza jeter wana bango ba sepeli au contraire ngai j'ai mes ambitions artistique, j'ai ma carrière et je dois défendre jusqu'à la dernière énergie. Dernière énergie, mais lorsque tu as un Los Angeles, nous avons un maman, l'autant au salaire sous-souté, et ça la ronde. Bon, et ça la passe. Et ça la passe parce que Talaga gato comme na suka yenga, mama oyanga, oya botinga na makambo yango. Po Maman Olive a dit que Maman Olive est une initiative à kobenga artiste pour soutenir
président sortant Joseph Kabila Kabange. Ngai na benga artiste nyoso, artiste nyoso. Non, maman le Je vais vous raconter une histoire. Premier jour na benga bango to yaka na fikini awa papa Munduri, papa Ntsakala, mama Bipendo, mama Shako, mama Linga, tuna bango tambusa micro. Témoin na ngai. Na ebiso témoin na ngai. Témoin na ngai ezali papa Jiseka di Mabugume Sakala mkendo cha micro na organizaka marche mo pacifique boyoka ba comédie ba marché pour na ko défendre Joseph Kabila Kabange ko banda immeuble à résidence des eaux ti na place des artistes na victoire mais mutayamba biso ezali Bugume Sakala na salaka carnaval pe na salaka clip na gare centrale mokolo wango mama Olive Bane ko longa résidence na aleka nzira gare centrale pour akende Goma mais aleka ba artiste comédie na place de na gare centrale wana. Donc tout ça clip il y a 800 à télématin mais na tika quand même clip na yeko pesa mbote a sepela aleka maman Olive à l'époque Congo yo izalaki ndako na bango izaka lokwa lelo maman Denise ata isika tout ça l'émission mais distinguer première dame maman Denise elle est au courant parce que RDC ça le pango na bango service yebi misala nyonso na sali pour na artiste comédien au sein de la politique de Kabila à son époque mais PPRD président interfédéral André Kimbuta Yango, gouverneur honoraire, a payé 200 pour à PPRD, a payé ça et physique, il y a président sortant Joseph Kabila Kabange à l'époque pour na défilé wana. So yoka ki ke artiste comédien cinéaste congolais na poto bazal ba boy bango na ba combattant. C'était pour qui? C'était moi qui était à la tête de tout ça. Bon, ce que vous bien, à l'époque, secrétaire général Obé Mina Kunjala Nzoko, en tant que secrétaire, il y a AMP. Avant comme même président de l'Assemblée nationale, qui a mobilisé des comédiens pour que Bayamba Obé Mina Kunjala Nzoko na collège Boboto. C'était à Nosanzo, c'était pas Massoum de Brende. Vous savez savoir. Et Nani a même le 29 novembre, campagne, il y a Joseph Kabila Kabange, président de la République à l'époque, président Norel, et président il y a IDPS. Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, tata démocratie, parce qu'il est parmi qui a se battu pour la démocratie. Parce que PC titre wana na mokonzambo ka fati donc papa docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba sisi campagne bayaka na aéroport nziri oyoka kike André Kimbuta Yango en tant que gouverneur lobby boko kita souté donc boko marché té Joseph Kabila Kabanga kekwe na ndolo na aéroport nziri papa Tshisekedi mais ba comédien soki bomona ki présence ya ba comédien na nzili na aéroport nziri ba mama Bakata ba Suzi Bantu ba comédien belé ba papa papa Ngalufa ba Yandi Mos ba maman Baliosombo ba risque même na aéroport ya njili wana kolongba chance ba kota ki na cortège ya gouverneur nani qui a envoyé les comédiens là-bas ngai moko na koya kana mbiscade na quartier 1 wana parce que obika série wana les longs parle de route mais c'est Joseph Kabila Kabango ya pandi boulevard Lumumba oyo retour mais le lot on a 4 bandes aller 4 bandes de retour c'est ça des acquis de Kabila. Il faut que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas politicien, mais je travaille avec la politique de notre pays. Parce que quand je suis leader d'opinion, quand je suis coordonnateur des artistes et comédiens congolais, coordonnateur général de la PACOSICO, j'ai une grande responsabilité pour le pays. C'est comme ça, mon ami le 29, représentatif et artiste et comédien, même dans l'aéroport Ndolo, grâce au sa maman Olive Mbote, parce que ce n'était pas donné à tout le monde. J'ai envoyé 60 comédiens. J'ai sorti l'argent, $3000. Qui peut faire des sacrifices comme ça? Aujourd'hui, tout le monde parle de maman Olive de Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'à l'époque, Elombe parlait de Kabila? Elombe, il était de Palou. C'est un grand politicien, mais il est toujours apolitique. Quand il est avec des comédiens apolitiques. Mais en dehors de ça, à ça, la politique n'a pas Palou, à ça, la qualité n'a pas Palou, il postule au nom de Palou. Et quand moi j'entendais Elombe, vous voyez, au sein des comédiens, c'est nous, ANTPC, des ordres, à quelle qualité? Parce que aujourd'hui, moi je suis sali en tant que traître. Bon, les lois, c'est pour la sur ma putate. Parce que imaginez si on a trahi maman Olive. Mais dans le bac, on a sur ma putate. Pour que na sepela sa maman n'a soute, na fa na zongi na longwe na mos na komi mobile. C'est tout. Ça te déranger. Di. Yo sakana baka bolona maman na yo hein. Nga na sali maman Olive nini? Na miso nzambe ngai na sali maman Olive nini? Bafuka melaka moto te. Ngai na sali maman Olive nini? Bana poto. Parce que na lati photo à maman Denise, na tina na lata photo à maman Denise. C'était pas maman Olive, na kinga kat. Alobi soutenir maman Denise, neko soutenir inga.
bon mabe ninga na sali est-ce qu'il y a un problème entre maman Olive et maman Denise? Bango mi ba na problème té, ils sont les mêmes. Maman Olive et maman Denise c'est président Félix et président Raïs. Tout dans la comédie on va yo trahi ba comédie ni ba yo trahi maman. Non, c'est Massoum de Brende, na malade il y a papa Mondoueri. Oh ya zali pe par ba cofondateur à Pakosiko. Là qui nena ba bi yo trahi. Moto oh ya diaboliser ngai pour na koma na vie ya mabebo on nazali ko mériter lelo na politique ya Kabila na président Félix. Na ebiso muta trahir ngai zali président Massoum de Brende ya mibale za isobe et sobe par les kaka na bateliza loba mabe pona ngai ndenge ni ozo manquer Massoum. Pourquoi? Ngala manqué Massoum Massoum ebisanga tala au trahi maman Olive o lati sous photo à maman Denise na hôpital ya Ngaliema et wana tokenga na chaka Congo pona kutala collègue na biso président Mondoueri après na papa Elombe bango misato nde bango nde basangani pona bango nde balobi bakosisa carrière nanga mais bango te ba pesinga pema mota simbi carrière nanga za nzambe nga nazali mona ya porte lopo mutomboka lombo monoko na Zambe wana papa nanga et nazali péché tel lokola bango. Moi je suis chrétien. Lelo comment vi que trahir maman Olive pour na olata ilamba IDPS tout ça là et pas maman Denise. Bango peut pas trahir te. Bango lokuta mabe ba trahir maman Olive. Papa Masumu, papa Elombe ba trahir maman Olive, ba trahir maman Denise. Oyebi na matanga mindondo. So otali na matanga mindondo. Ba honora maman Denise te. C'est moi qui parle au nom de maman Denise. Parce que nga nazoko la kisabango, balobi motala kisakanzela saka toujours liboso. Donc ngai esika régime changé na lataki maputa IDPS pona ko la kola kisana ba congolais nyonso bazalaki contre président Félix pona ko lobake ba pese pouvoir ko pesa nga na buteur. Président Félix va voter yé parce que ba to nyonso ba lobake bango ba voter bango non. Toyebi bango na sima IDPS. IDPS ne remporte pouvoir. Biso PPD toujours soutenir des IDPS. Oui, ça biso ndé bazala ki kuna yo ba yo to monete parce que ba monela ki aux jalousie zou est-ce que ba ba ki kuna. Surtout ba ki kuna yo ba benga ki ote ba bazala ki sko au monte ke yo ndo tikali yolela. OK, ngai na tikali yolela te. Balobi mono baboka libana nzamba lokotaka ye. Ozo mona oyo pe nzamba osape pona ngai bato amokili pe ba ebité. Nga naza artiste akoki kotika yolela te nazali ko se concentrer kaka na bandenge nini na utaki ko bimisa ba photo nyonso depuis 60 bana poto jusqu'aujourd'hui bozo mona association moko boye botami ezwi ba photo nga na sangisaki nazwaki photo ya distingué première dame honoraire maman Hortense Ngoma bato ebele bayebaki maman Hortense Ngoma te moi ça président Kasavu premier président congolais nazwi photo na ye nazwi photo ya maman Antoinette Mobutu nazwi photo ya maman Bobila Dawa Mobutu nazwi photo ya maman Sifa Manya moi si ya Mzee Laurent Désiré Kabila jamais trahi le Congo héros national ya mboka na biso soldat du peuple nazwi photo ya maman Olivier Lembe Kabila maman ya bana Raïs maman sociale, le code de la mère des opprimés, n'a eu photo à distinguer première dame de la République démocratique du Congo, maman Denis Nyankero Kisekedi, n'a sangisaki ba photo wana nyonso, pona kola kisake, maman Los Angeles, n'a salaki yango le 8 mars il y a 2019 pour mona kingai, yango moni que yo déjà pardon, je sais que tu bandinga balia. Papa, moto alia mbongo ya Congo na théâtre ya Congo le papa Massouma, papa Massouma allait depuis Mobutu. Depuis Kasavubu, Mobutu, ti Mzee Laurent Désiré Kabila, ti na Joseph Kabila Kabange. Biso to ba kabiliste, trois générations kabilistes. Donc deuxième président na biso na génération na biso za Fati. Osomona. C'est ça. Bande ko nangai. Tolinga Congo, tolinga na pe. Parce que bolingo tolinga na matanga. Pourquoi pas tolinga? Bon, sikoyo président Massouma zolinga Dadi en vie. Et sika Dadi azaki na bomo, abana olinga na Massouma te. Bitumba ezala Dadi di Kambala Zaki n'a pas quoi banego défendre des pas quoi banego défendre un TPCD. Dadi di Kambala il est aussi parmi des comédiens qui parlent la vérité. Ce qu'on dit des autres des ans matanga na parce que Dada Zaki éloquent. Dada Zaki guerrier banego défendre intérêt général, intérêt ba jeune. So que na sokoda kuna kende ko tuna na comité ya ba Massouma za na kati. Kende ko tala ba artiste comédien nyonso na kati ya nini kuna kaka 20 comédiens kaka. Mais na Congo ya dese toza na 20 comédiens te papa. Ngai na Massouma tozwa ndengeni ya zali papa nga na monde. Toi ba collègue. Ya za artiste nga na artiste. Nde ba ebisi biso na monde ya art
mokolo azalaka te mona mokolo azalaka te. L'artiste n'a pas de sexe. Mais ndenge nini balingi to s'exprimer te, balingi to loba vérité te, balingi to défendre les droits na biso te. Moi j'ai pris l'initiative de créer la Pakosiko, c'était pas seulement pour soutenir le président sortant Joseph Kabila Kabang, mais premier objectif na biso ezaki pour tombola lokumu ya théâtre. Pour na mona ki théâtre étranger ekoti na Congo, théâtre na biso komi kokufa. Ba Tanzanie ba koti, ba Nigeria ba koti, ba Américain ba français, oyo nyonso ba asiatique ba koti na moni ke théâtre à Congo ekufi par rapport à théâtre à Kala. Paul Lelo, mon antutu. Et comment le théâtre à nous était comme piraterie, la piraterie, majorité d'artistes. Ceux qui m'ont livre à payer $1000, 10 000 artistes sont baqués. Mais puis ça cabine, ceux qui savent c'est là, Zana, $50,000 na banque, à jouer na caisse à Kabila 40 000. Mais c'est ça. N'importe qui, je suis mon papa na biso. Nani Masumu Azaki otambola moto. Mais à partir ya Sisabidimbu ba suis caché pour mon artiste comédien congolais suis $10,000 $20,000. C'est à partir ya Sisabidimbu Pierre Soyo réalisateur ya Kabina Maman Olive Damien Dimonoké la salaka isati moko Sisabidimbu ba ba ndi à partir na pesi na profiter qu'on pesa na sénateur Guy Luando. Ouais, avocat Nangaye Guy Luando, fondation Oyo Babengi Widal. Hein? Donc les grands sénateurs notables Nabiso Greg Pater Oyo Azoko défendre et bana Congo DC Widal les Awana pour restaurer vie sociale à peuple congolais pour Widal et l'Itakamingi pour na kosenga. Donc il faut congolais au nyonso azosa musana a mérité salaire. Donc na presse chez moi na biso biso to mona bozaki réunion mo ezalaki awa butu kotaki lokolo zaki sous négliger na kati ya réunion de dictama bengana ki ba biuto mutu mo slovaki papa sumte le mabike moi ni mo dans lekio na mael za to niveau ya ta ya moi ni mokote ezaki ni na ngo tomboki ba lokolo ba sepelaki na yote na nyonso ndobi ke mutu mema ba artiste kuna na marambu ya kabia ya président honoré azalaki mais lelo komi négligé n'attend ba station ni ba réseau tamboli ba fingi ba luma bena yo ko ba neti ni kambwana au monde même et pas ya maman Denise ngaka mutu na memi artiste comédien ozate OK na memi bango yondo ko yeba te monsieur le journaliste au monde soki na memi bango te au monde et pas maman Denise kuna ngai nde moto nalataki photo ya mama Denise. OK babengi ngai te parce que ba diaboliser nga omoni na PPRD bazoloba nanga moto ya mama Denise. Na IDPS bazoloba nga moto ya mama Olive. Ça dit ba diaboliser ngai. C'est comme ça omoni ke na tikali nanga yolela mais nzambe azinga. Nazana kondima mokto mokila boyo mais nzamba boyo te. Ngai comme nazana nzambe na kondima na ibika mama Olive oyambanga. Pour jusqu'alors, il faut une vérité. Depuis, nous avons grâce pour nous répondre à questions. Nous avons grâce que maman Olive Lembe Kabila, maman Yabana Reis, première dame honorée Yambanga bureau privé. Donc, tu vas Yambama toujours, maman Baneko c'est message. Mais maman Olive Yambi peut comédie belé na bureau privé. Na ba Congolais mususunga na senga ka maman pe Yambanga. Ti lelo maman Olive a envie à Yambanga. Maman Denise peut Yamba pengai parce que Yambanga était en tant que cordon mais en tant que leader parce que ngai nazo défendre ba maman ceux qui nazo initiative wana ko sangisa ba photo wana nyeso on a comme on a la boulevard du temps je ba comme on a ba photo moko ya ba première dame qui a pris cette idée c'est moi mais comme Congolais ngaka ko bundisa idée ya malamu au monde ba to musu ba bimi ba vu ba photo wana ba lakisi ba musu ba kepa maman Denise pour distinguer première dame pour appeler ça bango mbongo pour ba lakisa ke bango ne ba to ba c'est moi initiateur de ça. Initiative wana ko sangisa bilongi ya ba première dame lelo bato nyonso ba komi pona ko gagner mbongo ba komo zo bilongi wana pona ba exploiter depuis nous avons pouvoir nana sangisi bilongi wana motote c'est moi no sanzo. OK par rapport na ko répondre na question na yo d'abord réunion o esalema ki pona organisation ya matanga ya Dadi Kitambala ezalaki a NTPCT d'abord ezalaki président Masumu Tena Elombe bato bakazaki Renault wana oyebi yango za bien informé za journaliste Renault wana ezalaki convoqué na phare association des actrices comédiennes congolais na bomoko ya papa Bobo afare simbami na maman Marie-Hélène na Karine Pala bango mibalende basanganaki balobi non to komi komona na kati ya théâtre na biso désordre koti liwa ezali pourquoi liwa ezali parce que kokabwana
ene koti bolingeza te liwa ekoti bon nde balobi te tosangisa baene tosangisa baartiste oyo basangisaka biso bacomédien bamoni ya liboso ezala président Massoum parce que il faut toza quand même reconnaissant président Massoum nde abandaka kosangisa bato avant ye ezalaka na bamosusu mais quelque part NTPC nde banda liboso babengi président Massoum en tant que président NTPC babengi ngai Maman Nosanzo en tant que coordonnateur général ya Pakosiko. Pakosiko ezali plateforme des artistes comédiens congolais oyo esangisa baartiste comédien nyonso na Massoum na kati nde Massoum alobaka ye azali mokonzi ya bacomédien nyonso ezali lokuta parce que eza association donc po ozala kuna il faut adhérer les plateformes aza président ya comédien nyonso non aza président NTPC il faut bacongolais bayebaka parta lelo ke azalaka président ya bacomédien cinéaste nyonso te po soki azalaki président ya bacomédien cinéaste nyonso mais ngai mpe nazalaka membre ya association wana membre po adéraka mpona kosoutenir Kabila ngai nde moto napesa président Massoum idée ya kocréer association moko politique adhéré yango na RKJK ezalaki association esangisaki baassociation nyonso esoutenaka Joseph Kabila Kabange na l'époque donc président Massoum adhéraka association wana na terrain Vélodrome na Kitambo na commune na Kitambo donc ngai nazalaka na nsima ya Massoum na photo ya Kabila on est dans le cadre politique, mais à titre quoi associé à comédien, il a postulé 2 fois. 15 jours à s'acquitter à comédien pour nous, ça va que je suis votre président, vous soutenez la député pour nous défendre la cause de la Parlement. Aucun jour, ce sont des hypocrites et on a des dénoncés. Et ben invité Massoum, ben invité Penga, ben invité le président Saïsaï, na Douché, parce que ben on va créer un monde réellement vivant, ben invité JP Massamba en tant que fondation Tokanisa. Ben invité 4 associations où ils ont comédiens. Bon, quand nous sommes arrivés, le président Yaki Liboché Zaki NTPC. Chaque président, il doit être accompagné par 2 personnes. Massoum Azaki accompagné na Elombe, na Soki artiste Moussou na habité. Bon, na Papa Ntsakala. Quand je suis arrivé dans la salle, na yeko kutake président Massoum nde muto président Renault. J'étais étonné. Na lobaki te na kangi na maboko po na yaki retard bien sûr na yaki 17h juste Renault bandai na 15h. Bon, po na kolobi po pesa nga maloba. Bon, esika ba pesa nga maloba te na moni esika ka na komi moi elongi ya papa Massoum échanger elombe mbamo président Massoum akati réunion apesa elombe parole. Bon, na ebité soki elombe asaki azui parole en tant que qui azaki pe invité te azaki président ya groupe ya théâtre. Bon, biso to ba président ya ba association. Bon, siko to ça différent nga la mokonzi elombe musika. Bon, na moment wana po monsieur président elomba mona kanga mais ya za mutu atangi droit ye moko pe mutu atangi droit te sénateur Guy Rwando pe atangi droit aza pe avocat na ngai en tant que membre ya fondation Widal je suis membre de Widal donc derrière de moi j'ai de grands avocats président elombe alobi anosanzo okoloba te parce que bato nyonso bayaki liboso balobi na place na ngai na lobi pe lokote na kangi kanga ndenge ni mutu aza mutu a droit ebi droit na ngai awa je suis invité comme Massoum, mais il y a interdit à l'oba. Ça dit que à bout vérité bima. Parce que n'a bima comme sur Baosala. Bon, ndé sali que ngana fananga. RP Renault si la terminal lingina benga pour na loba. Ndenge ni yo pexi ngana loba. Alobi dit ko déranger ngate en plus au retard. Et l'omba c'est ni abima ke. Na prochain Massoum pour na moni que maman Marie Hélène asa ko reprocher Massoum alobi ndenge nini cordo ya pakosiko ye me bo interdit à loba. Na moment esika Marie na le ngai na komi et pas Massoum na linda tout na existe bolobi nini et pas président Massoum en tant que collègue nanga parce que ya za président ya structure ngape na accord à structure biso ne ba invité ki poto e ba kozwa ba grand ligne par rapport na ndenge to tambisa ba artiste comédien to e ba pe ko s'organiser tout ça la commission pour na honorer mémoire ya collègue na biso mbala moko papa Massoum de Brende na obenga e papa parce que na benga ka collègue président ba oloba na manquer au moins bassesse ezala ba collègue na biso ba artiste comédien ezala bato ba olanda po ba mususu ba komo loba ando sa ko maka ko manquer Massoum na ba no manquer Massoum ndenge nini ya za président ya structure azana na organisation na pusani wana président Massoum abengana lokola nyama albilonga kuna imbécile moko boye en plus otanga te il est yoko kamba nani donc bazana complexe ya infériorité ya komona ke comédien lokola nga na telemi pe nazoko belela bango pe nazoko zwa ba décision liboso na bango parce que ceux qui les loba zande baza ezala na vie sociale bazwa ngo na sima pakosiko parce que pakosiko ezali structure botamari pour na ko soutenir pouvoir de Kabila que nous avons commencé en 2010 et les autres en 2020 c'est 10 ans à l'existence et ceux qui ba monaki visibilité ba comédien na c'est pouvoir de Kabila c'était moi pour que les lots baza récompenser ils sont même se trouver bazu ba invitation ba ke Dubaï na maman Olive
C'était pour récompenser bango. Ils sont invités partout. Et c'est quand maman Olivier qui invité les comédiens, c'était pas hasard parce qu'ils sont des comédiens. Non. Tous les artistes vont soutenir Kabila, mais les comédiens donnaient corps à mes pona Kabila. Et c'est comme ça, vous voyez que maman Olivier, elle est toujours reconnaissante. Qu'est-ce qu'on dit dans Papa Massoum? Non, Massoum a bengani ngalobi longba kuna d'abord aux attentes à niveau domestique n'anga côté. Ça veut dire pour Nangai, na moni que Massoum a genre domestique n'a valeur. En plus, les domestiques ce sont des responsables aussi comme nous. C'est pas dit ce que aujourd'hui Moutao c'est là où que là basan, là où que là bilamba au monde le quoi nyama le quoi. Non, na répondre que na silence. Non, répondre peine. Asa papa na joué na cadre papa na bibo a gagné la ngata que mona parce qu'un éducateur de masse qui afficher comportement là. Papa, ngai na tanga ko le président Massoum. Moi j'ai 3 qualités. J'ai 3 sections, j'ai tiré. On m'a appris comment je peux pêcher un poisson dans l'eau. Et deuxième section, on m'a appris moi comment je peux tuer un animal dans la forêt. Et troisième section, on m'a appris moi comment je peux cultiver un champ. Et c'est ma classe où on a Massoum tanga. Il y a tant de choses que l'électricité a pas messi. Yo kasi classe ces années. Synonyme de classe ces années, ce que tangite, ça doit vivre été. Dit, maman, il y a beau tanga mais je suis aujourd'hui licence avec 3 qualités. Papa Moutako sorte, j'ai une femme à la maison avec des enfants. J'ai acheté des maisons. J'ai acheté une maison pour moi, j'ai acheté une maison pour mon papa. Donc ma classe c'est Zawanate. C'est-à-dire classe d'abord ils allaient Nzambe, il faut qu'on bange Nzambe. Ce qu'on bange Nzambe, Nzambe on peut se voir docteur Babakambo. Ndenge pe biso tunde to za ba na poto Moutako sabinote. Pour ce que les États-Unis ba tuno qualité académique te. Ba tuno oyebi nini. Yo koloba nganaza les Keti, je suis journaliste. C'est tout. Aujourd'hui, valeur n'est pas américaine. Mais ici au Congo, ça dit que c'est comme ça que Tozali toujours économiser parce que les Congolais, nous sommes fainéants. Toni ko sa musate. Et si quand nous sanjo, Massouma sali ka section mon papa. Même mi papa ilomba sali ka section mon droit. Yo kangi ça tika mamba. Papa ko sakala te nazali artiste lokola artiste nyoso te. Ko kangi sanga tala droit wana na tango akala mo série na biso. Biso tozalaki na pouvoir. Mais moi, esprit à dictature ezalaki. Mais Raïsi, obebika mbilate, azali mo Mobutu. Ozomona, mais ce que tu as un état de droit, Fati aza démocrate, ata au marché na yo. Ce que sali mabe ba okanga yo. C'est pas dit ndenge ezali biso, tozaki mususu pe ngai na fundi ope, na zu pe réseau parce que na fundaki yo. Mais lelo ezali sous bongote. Nga na ebisi yo. Nga ata ne otambo ba ebike sika na lo babo. O wana mona mama Olive. Ata ti lo babenga nga mona mama Olive. Yango le tinanga na créer association moko na kombo ya Bamolk bana mama Olivier Mbekabila. Na saka sortie officielle le 26 mars na fiki na 2016. Mais bakeka ko diaboliser nga bato balingaka Kabila na mama Olivier bakeka ko diaboliser nga pona ko bisa moyibi balobi aussi kombo mama Olivier pona exploiter bato. Au contraire na zoaki yango pona pérenniser pe na vulgariser misala mama Olivier. Est-ce que le logo ça va venir na yo nini? Elomba za venir na yo papa. Aza vient na nga na musical âge même na apa na classe. Aza vient na âge na musala pe théâtre. Parce que le logo ka te bo mamoto singa ta pardon. En tout cas bango basalinga mabe. Soki ngai na kolimbisa bango, il faut basenga pardon. Pour ba finga nga publiquement ba journaliste bwana ba image, je suis mal réputé. Oui, je senga pardon te baba ya non. Non, nga na senga bango pardon, soki nga na sali mabe papa. Nga na sali papa lombe nini? Est-ce nga na fingi ye? Nga na ye ne Massoum ne ba finga bololo na tanga te nyama. C'est donc Elombe c'est une hypocrite. Ah bon? Na bisio bao jouer na personnalité na ngai et bao jouer pour na ngai mais bao jouer na artiste comédien nyos papa Massoum na Elombe. Quel comédien qui profite à ça? Parce que ba jouer invitation à maman Olive. Non c'est ba jouer invitation à maman Olive ba jouer ngona nzela na ngai. Parce que maman Olive a ebi bango na nzela na ngai. Qui portait polo du PPRD? Elombe portait le polo de Palou. Il parlait de Kizenga de Kabila. Et quand je parle ça et on en a manqué. Oh, mais il faut que les Congolais savent ce qui se passe au pays. Na minto sika na lo baba comédien ba bi que papa Elombe azane comédien. Mais ngana c'est un politicien. Il a une qualité politique na Palou. Le ba emso alongba changer parti Mossos parce que Elombe il postule chaque fois il a posté 2 fois na Bandundu. Malheureusement il est député malheureux député candidat malheureux même papa Massoum. Pourquoi? Parce que ba associé à bisoté. Candidat nini? Malheureux. Oh. Ngai na utika osenga bango pardon te parce que bango nde basalinga bafinginga et nga na tika ko finga bango te mais
kobenga moto candidat malheureux ça kofinga te eza elobeli soko juite ba kobe eza lokola eza ba chaîne mususu a réseaux sociaux balandaka bango te baza ba chaîne moko malheureux merci nakata RDC toyebi eza ba chaîne elandamaka lokola ba Congo Liziba eza na makambe be nakati toujours merci chaîne oyo elandamaka na ba première dame ba grande dame chaîne oyo mama Olive alandaka ngo mama Denise distingue première dame alandaka ngo tozana mama lokola mama na biso président de l'Assemblée nationale mama Jani Mabunda président de l'Assemblée nationale tozana lokola mama Eva Bazaiba du secrétaire général MRC tozana mama lokola mama Liliane Bemba tozana mama lokola mama Liliane Bemba tozana mama lokola mama Mida mama ya bana ya directeur ya cabinet mokonzambo tozana mama lokola mama lokola mama ya bana ya sénateur mama Deborah Luando mama bana ya sénateur Guy Luando mama Deborah la première conseillère parce que au message nous repère ça la maman Denise maman Olivier lo monique ba trois autres Patrick ou ça peut mettre na bango te ko ba nini pour message etikala eto batalango donc message nange ezali ke mama bozali ba mama biso tozali bana mama nzamba pambo abino ndenge bozali ba mama pe boboti biso tozali toujours ko servir bino parce que mama Denise azali mama oyo asali remise président mama Olive bino mbale boza ba exemple pour na mboka na biso bino mbale bozali ba grande dame ya mokili bo marquer histoire mama Olive akambaki mboka pendant 18 ans lelo mama Denise azokende okamba mboka pendant 10 ans donc après 5 ans soki nzamba pamboli que tolongi parce que il faut te souhaiter fatalonga parce que biso to ba leader d'opinion en tout cas ikoza malamu to sengi bino mibale botika biso te ezate que soki mama Olive apesi nde comme problème pas mama Denise ou bien mama Denise apesi non polémique moko ezate parce que Maman Denise a distingué première dame, Maman Olive Pazana, a présidente de Initiative Plus, a ONG de conseil de l'action sociale. Bon, et ça m'a vraiment banaki ça va na Congo DC. Pour na yo kapé ba rumeur monsieur ba loba, oh Maman Olive assisi ba comédie. Si ko comédie ali bosser pas Maman Olive, il va akufa ngai. Ngai na kufa te bongo bango wana ba ku. Non, ba comédie to tambola pe mabe. E mususu pe basi abato bisimba simba. To komi komona ke malubanza me komi kokokisama. To lingana. Makambo pe président Masum na président Lombe ba komo salanga. Ba luka pe liwana ngai. Ya moni na saki message na ba foka nyoso. Ya bana grec pater ko banda na sénateur Guy Luando ba foka nyoso na ebisaki bango ba lobi ba ozela Elombe soka funinga bango pe ba ko telema po ba défendre nga parce que eloko ni ya mabenga na sali président Elombe bien na sali papa Masum bango ka ba o combattre nga po ba monique na za mona muke pour na bango au contraire na za mukolo pour na artiste je peux avoir des bonnes idées pour na théâtre na mboka na biso. Merci. Donc nzambe apambola maman distinguée première dame maman Denise Yankero Kisekedi présidente initiatrice ya fondation Denise Nyankero Kisekedi nzambe apambola mama Olive Lembe Kabila na fondation na initiative plus nzambe apambola ba maman nyoso bazo soutenir nga merci donc merci na bato tout botali Congo Liziba bo s'abonner à na kati ya chaîne biso Congo Liziba merci na yo mama Los Angeles nde o pusi biso ten ko sola na yo na biki déjà ba diaspora ono so linga kama Los Angeles bo numéro yango ezali 00243 code mboka 81 93 47 75 081 non 00243 81 93 47 75 code Amboka 00243 90 72 18 066. Ça c'est mon adresse. Vous pouvez m'écrire nakati ya WhatsApp. Donc en tout cas na lingi bino mingi soki bozo mona ngai te nazalaki na souci mais bientôt là bokomona ngai pas souci esili na message déjà ina neza ebele depuis le 8 mars nalataki maputa pona ko défendre ba maman na 8 mars mokolo wana nde nalataki photo bomonaki photo yango wana babimisa ngo na boulevard bazui idée nanga mais na ebisi bato wana bazui idée nanga ba ko dédommager nga donc le 8 mars on a kokisa inane ya maki kalate bomona anusanzo nyuru na olongba première dame d'Afrique na comme la première dame du monde nzamba pamba bino po Congo za beso humanité quoi. Merci na yo pe lokola ndenge
otiki invité monsieur oyo ko lobisanga en tout cas nzambe apambola c'est le quelque comme on est en français oui bikanga ba France ba classe en français wana na tanga ngoto bon ya bondo l'équipe Amazon ya na bisi OK classe est synonyme ya ko vivre té donc yekola oyo zo sala pe za pe musala classe pe za important ina wana mutasala ngo atanga te ko folo minda sala nzambo akela likolo na sa atanga pete menga na senga mayele na ngani saloma senga mayele pa na nzambe nzambe adoptanga sagesse pe na intelligence na yebi ko koma pe ko tanga na yebi pe ko loba donc elobi te ke na pesa bato respecter na respecter muto o respecter nga so respecter nga te na respecter te merci na tout respect ça respect que c'est ça mais c'est ça merci total à Congo les Iba merci na binoto babi ya Papi le roi Yvette Lisiki Nicki Minaj Jean-Paul Weli bato tout bolinga biso bo s'abonner na Congo les Iba TV na sima kamera ki bongo Jonathan Dario ya ba Jonathan babi toujours ensemble et tout monani mbala sima matanga ya dadi ko bima le 27 et vous allez na stade Martuana tozala wana oyezo courant. Bon, en tout cas, na kokende soki na yo po na zape na commission te moyen na eba message na ba réseaux sociaux. Malheureusement na za na groupe na bangote. Na za na groupe wana te moyen na landela message zate comme yo journaliste lobby et comme même konini. J'ai dit en tout cas na kokende ko s'incliner pour na ko honorer mémoire à collègue pour na ko betere pe maboko po abundi pe alongi encourager pe belé bazanga misala bazui misala lelo. Donc dadi kitambala nzambe apambola pe pardon asima molimo na yepe abate alibota na yepo azali papa ba ofele musunga ba veve asi et mission de sali eza e marambo oyo yemro mama Los Angeles I lobby pour le cas ce problème te eza be problème te to sali ka émission de message ko sala toujours na kati ya Congo Liziba TV merci na abonner tout bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na biso de bo message ko tala merci bisous bye Congo Liziba TV pour plus d'actualités abonnez-vous